Congo, Congo ndemboka. Merci Bandeko Balandia, Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Vous nous suivez partout dans le monde, pourquoi pas na Kenya, Bandeko Kenya, Bazobenga Biso Abi, félicitations de François. Na émission Oyo au lancé pour Nabiso Congo Yanani. Congo est Yanani, est-ce que Congo est pour les politiciens? Il y a la majorité. Tout Congo est allé pour les opposants. Un rassemblement dynamique de l'opposition G7 AR Congo en fait ils ont nani Tala Bandeko le lot Tokoso la Masolo et belé y a actualité notamment Memo il y a rassemblement en force des forces politiques acquises au changement Oyo Bakende Kotika na Seni na mois 2 jours ici les Koleka Tokoso la Masolo il y a appel il y a ONU. Il y a OIF, na partie prenante, il y a discussion qu'on a na Senko, bazon à la table pour basilisa masolo pour signer arrangement particulier. Toko solo la bilan sur gouvernement Chibala, un mois, quelques semaines, est-ce que l'économie na biso, ils allaient qu'on ait malam et l'on a gouvernement Chibala, paye na suka tokosu kisa na duver bande ko balanti pona yango to sili ko kwa na émission moko malelo Congo ya nani ndeko na biso monene molobeli ya peuple professeur Kalele azali professeur ya université ya Kinshasa azali vice-président ya force acquise au changement azali cadre na kati ya dynamique de l'opposition pe cadre na rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Moi, je professeur Kalele Mbote. Mbote. Bon inzoto. Tout va bien. Oui, transport mala, Mundela, ok. Les lois embouteillage, exact. Les lois embouteillage, exact. Professeur Kalele, vous allez moko ya ba professeur na kati université à Kinshasa, kuna na iniki na cycle. Et le connu les autres kuna na kati na balobi boza ko annoncer déjà grève. En fait les anines. Botombo qui pona ni bolingo ko tomboka pona. Non, il faut corriger. Soki moto asali grève à tomboki. Bino ba journaliste boleka botika ko sala ba confusion. Grève ezali droit reconnu dans Moutios, na constitution de l'ISO. Tokota qui na réunion, le 2 réunion de la PUKIN, c'est-à-dire Association des professeurs de l'université de Kinshasa. Pour ça là qui examen il y a situation ndenge université ezoko kende ndenge mboka ezoko kende tozalaki na un certain nombre il y a ba dossier il y a liboso ezali ordonnance publiant la loi cadre sur l'enseignement de l'université. La loi cadre wana pour examiner à quel point il y a nomination, il y a élection, il y a ba autorité académique. Université ezali institution, il y a l'école, il y a enseignement. Ordonnance créant et ordonnance entérinant la loi cadre et lobby, le recteur, les autorités académiques, c'est-à-dire secrétaire général administratif, secrétaire général académique, le collaba DG
directeurs généraux et à l'institut supérieur de l'université. Partout au monde, bazalaka élu par Baninga na Bango, bazalaka nommé T. Ceux qui baza élu, baza na devoir, na compte à rendre, na bandeko na Bango, professeur. L'autorité politique a assuré bonne marche, mais à côté ça va injonction académique. La loi cadre et reconnaître droit wana. Président de la République a publié qui ordonnance, mais dans la pratique, on continue à nommer les recteurs na ba autorité mususu wana ba DG tolobaki non, il faut appliquer la loi. À partir du 15 septembre, il faut ba professeur ba pona ba autorité académique wana. Si ce n'est pas fait, au cocotte en grève. C'est la première raison pour la grève. Élection et non nomination, il y a une autorité académique. Deuxième raison, il y a grève. Le professeur de Somba Kimio Toka à crédit. On retenait l'argent par mois sur nos salaires. Biotoko wana prix na yango officiel ezalaki $22 000. Mais bakonzi ya mboka, l'État congolais, au lieu de $22 000, bazwaki 26 000 $. C'est-à-dire qu'il y a eu un trop perçu variant entre 2 et 3 000 $, volé au professeur. Donc l'État congolais a Yibibi Nombongo. Oui, il faut bazongisa mbongo wana. Moyenne $3 000 par professeur. Professeur, bapesa binomi tukana bandakala, bo réclamate. Kaka na moment où tu bala koti, beaucoup mi koreken la gouvernement matata bo. Na rapport na Chibala te. Chibala za professeur d'université te. Réclamation et bandaki depuis kala na sala ba émission et belé. La presse écrite a publié des articles. Dossier Tobandaki pour soumettre Yango depuis M. Matata Pogno, qui a reconnu que nous avions raison. A Pesaki instruction, le ministre du budget à l'époque, M. Bongongo, lui aussi professeur d'université, va traiter dossier wana, Basilisa Yango, Gelaki Yango. Ça, c'est simplement relancer un dossier qui existait déjà depuis plus de 3 ans. Ça n'a rien à voir avec tel ou tel ministre. Ce sont des droits acquis. Il faut bazongi sambongo wana, baibaki mbongo ya bato. Ce n'est pas l'argent, il y a gouvernement. Ezali mbongo ya ba professeur ba pesaki ekendaki wapi. Ce n'est pas l'argent de la caisse du trésor. Il faut kozongisa mbongo wana. Deuxième raison de grève. Troisième et dernière raison, il y a grève. Bomoni, tomoni, tozoku vivre, chute du franc congolais par rapport au dollar. Oui.
parlementaire, c'est-à-dire député, sénateur, voter qui budget que il faut réajuster salaire et bateau au taux budgétaire de $1 400 au lieu de 93 1400 au lieu de 93 000. Ce réajustement a eu lieu en ce qui concerne les députés et les sénateurs. Catégorie Moussousou, réajustement wana et salami nanouté. Les professeurs y compris, non seulement réajuster tout le mois de juillet, professeur bazoui nanu salaire na bangote, tout Moussousou bazoui na salaire na bangote. Le pouvoir d'achat du professeur a diminué de 50%. Vivre on ne peut pas nous dire que l'État a un bon côté. Non. Tozo kolanda, tomonaka, tosalaka ba recherche. Mbongo bazo kuiba butuna moi na mboko oyebi yango. Par le dossier Panama Papers oyebi yango. Ba dossier oyo ba relancer bikolo ya Jekamine ndenge bazo koyiba mbongo na bakonzi ya mboko oyebi yango. Ndenge bazo koyiba mbongo na la caisse de crédit ba ministre bazwaki mboko bato ebele bazwaki mboko bazongisa mbongo ya wana te. C'est simplement mauvaise foi. Donc ce n'est pas un problème de Tchibala ou de tel ou tel ministre. Ezali ba droit acquis, il y a professeur. Bazoko réclamait droit d'Abango conformément à la loi. L'ordonnance a été publiée, le budget a été publié. Pourquoi Balinduko appliquer budget Wanate? Voilà le dossier. Merci professeur Kalele. Bozola Nabiso na Bruxelles, merci. Pour la émission na Bino Congo, Yanani, professeur Kalele, le côté déjà Makambu Yabato, le lot côté Nangam Puna Bino ba professeur, Bobandi ko réclamé déjà Batouan Bino, ba fonctionnaire P, le Lengue Moko, Kalate Toromona peut-être, et vous allez peuple Mobimbakote Manababa pour réclamer. Le lot gouvernement à Chibala déjà sali un mois. Et quelques semaines, nakati ya gouvernement na bango. Na bato koto bozoto muka, na bato ezomata. Bila nini okuti ko sala na gouvernement Chibala, ndenge ni na kuti ba situation ebele. Non, cher. Il faut tous à la clair et précis. Je n'accepte pas terme oyozo kozwa batomboki. Non. Batombo qui te va réclamer droit na bango. Est-ce que les journalistes bozoku vivre bien? Bino ba journaliste. Na mboko bozoku vivre bien. Yango tozotu na Congo eza nani? Congo eza ya batu nyonso. Eza ya mutu moko te. Mbongo ezali mbongo na biso banso. Il faut batu banso va profiter Nambongo wana. Mais bilan, est-ce qu'il faut faire un calcul pour comment particulièrement en ce qui concerne la situation sociale, particulièrement en ce qui concerne la situation sécuritaire. Bolanda qui, dernière déclaration, Yaba évêque, le pays va mal. Très mal. Très mal. Je crois que la bande qu'on a eu à caméraman Baza d'accord que Mboka ça va mal. Est-ce que vous allez vivre bien? Chaque jour,
mbongo ezoko kita valeur okei na marché ozana mwasi na bana ayebisaka yo nini que le prix ezoko mata ou prix ezoko kita. Le gouvernement en place n'a rien fait, ne fera rien pour tous ceux qui savent analyser la situation. Gouvernement wana lokola oye précédent qui ya Badi Banga to yebi na Badi Banga akenda wapi. Peut-être bino ba journaliste boye biango asala kinini Chibala azal là-bas mbongo ezoki kita valeur na yango chaque jour akosala eloko mokote ça va s'empirer de jour en jour. D'ailleurs eza compétence na yete qui gère le budget, qui fixe le budget, c'est le gouvernement. Et puis l'Assemblée nationale, le Sénat, va entériner. Le Premier ministre ne fera rien dans ces circonstances. À Zakuna, à Gouzouambongo Naye, salaire déjà indexé, mais il y a des Congolais qui écoutent Kanakaga na niveau one. Au contraire, ça va même baisser de jour en jour. Mais c'est comme si Bino Batou opposition, en particulier Batou rassemblement, au lieu de souhaiter le gouvernement Tibala à continuer, de souhaiter tomber la Ningala, Kassala Moussala Malamu, Bino on dirait besoin de dire qu'il a échoué, mais pour reconnaître qu'il y a Zimbo qui a été dans une situation très difficile. Sami Badi Bangatike Nato à 14 500, le lot quand même est comme qui n'a pas 17, ils ont quitté l'économie, Bandiko qui t'a manqué mon frère. Non, monsieur. Totika kosala makambo ya confusion. Le Premier ministre Azali Nani, ceux qui ont dit que ok, on dit que na gouvernement, il y a un défi, n'a qu'à relever tel ou tel défi. Nous n'avons pas un dossier particulier contre Sami Badibanga, contre Chibala, tozo kotala situation ya mboka na moment oyo tozo ko vivre détérioration ya situation, tozo ko vivre insécurité au jour le jour. Na tango ya Kengo tu connaîtras makambo wana d'évaluation de la monnaie sur exigence il y a Fonds monétaire international n'a publié je crois en 84 un livre le Fonds monétaire international et la situation sociale au Zaïre basusu na bisengo basusu na ma na tango ya Kengo ezalaki trimestriellement na moment où ezali journalement. Il faut tolobela yango tokanga minoko parce que eza Chibala ou ezali Badibanga ou eza moto mususu non botika confusion wana eza makambo ya mboka. Longonia professeur Kalele Bandeko Balandi to yambi na kati ya émission la bina mokoma lelo oyo bobenga ka émission Congo ya nani mwana mboka professeur Kalele azali cadre na kati ya rassemblement dirigé par Félix Antoine Tshisekedi ou azali président il y a rassemblement P Pierre Lumbi ou azali président il y a conseil des sages mwana mboka Kalele lelo ONI OIF ba piangi bino ba partie prenante majorité, société civile, rassemblement, bozonga na kati ya Seniko pour continuer la discussion ou quoi aboutir na signature ya arrangement particulier. Bondimi kozonga, tant bondimi kozonga, bo kotika Joseph Kabila azalaka président ou bien bo continuer sans Joseph Kabila, donc transition sans Joseph Kabila. Est-ce que Bissot Ondimi kozonga? Pour cela qui déclaration
mukolonini que tokozonga na masolo wana. Mais bazali yo zalaki namonaki yo na conclave, deuxième conclave. Namonaki yo très bien, non? Olandaki ba déclaration na biso na oya mukolo wana na oyo elandaki troisième dialogue to boy tokosala lisusu troisième dialogue. À quelle fin? Toza na constitution de la République. Kabila a boy ko respecter constitution, a prolongé mandat naye nanko. Voyez bien, très bien. Toyo Kani, to kei dialogue, to signer papier. Poya kimia na mboka to prolonger mandat nayo pendant une année. 365 jours. A boyi kotosa maloba oyo to yokanaki. Alingi lelo tokende dialogue busus pour te prolonger. Non, chef. To boyi yango. Ezala OIF, ezala ONU, ezala Motumusus. Nous ne sommes pas d'accord. À l'ONU, on ne prolonge pas le mandat, il y a Batou. Il faut respecter, c'est un état de droit. Toyebi que Batou Batiachi Kabila na bokonzi, bazaba mindele. Bango de bazoko profiter na mbo ya mbo. Louis Michel a salaki déclaration, c'était une déclaration officielle. Pendant les 5 premières années de M. Kabila, il nous a fait gagner plus d'argent que Mobutu pendant 32 ans. Bango ne va pas profiter. Mais biso toza na constitution. Nani asala la constitution, na ya problème kagango. Monsieur Kabila. Le mandat c'est 5 ans renouvelable une seule fois. À Kokisi, 5 ans fois 2, ça fait 10 ans. Pour obtenir quel résultat? Les lomas solo, et puis ce n'est pas appliqué. Nous devenons quel type d'individu au monde? Mais en OIF na oni bazonga pour appliquer accord. Tokozonga te, monsieur. Est-ce que ozoko yokanga? Mais il faut reconnaître que Sibi ba pression, opposition, majorité. On ne peut pas résister aux pressions. Les pressions existent. Il faut résister. Ba Burkinabé ba subiraka aux pression. Makamboya. Dialogue na bango, décision na bango. C'est la cour de la CDE a fait des pressions. La CDE a fait la pression. Les Burkinabés ont résisté. Babenganaki, Monsieur Kampaoré, Baboyaki Kozongela Malobawana, Batiaki, gouvernement de transition sur pied. Pourquoi vous voulez nous faire trembler? Parce que l'ONU a lobby et OIF a lobby. D'abord, Bayebi très bien, monsieur. Je crois que vous êtes un cadre universitaire. Baoye bazo kolanda biso, bazabat, bazana mayel. Monsieur Nano Yaseni, Corneille Nanga, accueilli na poto. Bayokani na batba OIF que élection et kozala te mbuloyo. Bayokani ayoko sala déclaration à lobby na ba congolais bobo sana makambo ya élection mbula oyo 2017. Donc c'est un accord na batwana. Azongi awa
azoko lo banabiso élection et kozalate bondima parce que c'est l'ONU, bondima parce que c'est OIF. Et vous êtes responsable, vous êtes intelligent, vous dites bah salubiso pression donc te prolonger. Ce n'est pas sérieux. Prof Kalele, Mikolo Utikoleka, Bo Utikotika Memo, na Seni, Bokutani na Bakonzi, il y a Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, na bureau na Mobimba, Bosololi, na Masolo Bosololi a expliqué bino que lelo na mbula oyo na moi oyo moya organiser ba élection exacte. Mais na sorti na bino na déclaration Bosali devant la presse, bolobi que ceux qui Corneille Nanga a kokoka ko organiser ba élection en généralité au moins ba organiser présidentielle. Est-ce que bo continue schéma que année oyo ba congolais ba kozara toujours servi na présidentielle ou bozo exiger calendrier électoral global? Mais toyokanaki ndenge nini chef? Eza makambo ya rassemblement, eza makambo ya respect de la constitution, eza makambo ya respect de l'accord, n'est-ce pas? Yeah. Makambo etali Corneille Nanga te. Corneille azali caisse de résonance. Oyo azoko ko décider ça monsieur Kabila. Monsieur Kabila a boy ko respecter constitution. A boy ko respecter accord. Il faut faire pression sur Kabila, pas faire pression sur Nanga, une caisse de résonance. Mais pression bon la elongo na banane na population bo misa population le 19 bolonga te Kabila tika na pouvoir mbalo nde boko ndimisa mageso bo misi peuple na balabala nde boko longa Kabila kokende. Monsieur oyebi makambo ya Bible, n'est-ce pas? Yeah. Ça fait 21 siècles on prêche les mêmes choses, même évangile, même épître. Est-ce que Bolemba? Hein? On continuera jusqu'au moment où situation nabiso et kozala améliorée. Problème oyazo ko boya situation ezala améliorée. Toyebiye très bien tout le monde a caillé. Aza monsieur Kabila. Pourquoi Bozoko Bangaye dit non, monsieur Kabila atikala azoko ça la pression, bon dimabo céder la pression na yewan à la Kisibino. Yo otamula na ville na Kinshasa. Yo. Ogana limité. Si. Au moment boulevard Kabila vous dit ngai na kotikala Kabila Seko, président sa vie. Il a changé même de tenue. Azoko l'attaque militaire dit je suis prêt pour la guerre. Bomona kate. Kabila azamutu ya rassemblement. Vous voyez comment les militaires na ba policiers bazo ko circuler d'abord armé. Wana bomona kate. Bokanga kaminoko. Soki rassemblement à lobby, il faut respecter la constitution. Boyena ba caméraman nabino na ba appareil nabino non bondima et bokende OIF etc. Donc bino boza ba traite. Bino ba journaliste boza ba traite. Posala Kabila afuta kabino combien? Non, Sengeli te boza parti pris. Vous condamnez ceux qui ont raison, vous donnez raison à ceux qui ont tort parce que Bazana Minduki, parce que Bafuta Kabino Bongo. Vous ne travaillez pas pour le peuple, travaillez pas pour votre pays. Constitution et l'obénin. Ceux qui moutent à boy ko respecter constitution. Azalanani. L'article 64. Oya lobby n'a quoi appliquer n'a quoi appliquer à ta accord T. Ceux qui bozana bakasi, bolongolanga na bakasi.
à la télévision uniforme militaire. Wana bon mona gâté. Bon, il faut tous Congolais tous à la sérieux. Mais lobby tant bino bozo benga peuple akende ko ça l'article 104 alinéa 1 bango ba ko ça la alinéa 2 parce que il faut maîtriser l'institution en Mboka ils la pris en otage par ba individu mon pour vous allez na ba agenda à cacher na bino. Monsieur voilà maloba encore ya Mende la mère Mende. Monsieur peut-être yoza mutumoko qui fait encore confiance à Mende. Ozayo moko. Tous les Congolais censés balandaka Mende. Hein? Est-ce que c'est une source crédible? Monsieur. Biso toyebi kotanga constitution te. C'est 5 ans renouvelables une fois. Pourquoi bazoko sala yango te? Pourquoi? Nini ezangi. Parce que bazana minduki. Et nous allons nous plier na minduki na bango. Merci professeur Kalele Bandeko Balandi tozo chité na émission na biso mokoma lelo Congo ya nani to komi presque na kopusa na pembeni ya suka ya émission ya mokoma lelo prof Kalele na résolution na bino bobimisaki na kati ya rassemblement bolobi mais na oezaki ya motuya mwana mboka Félix Tshisekedi oazali président ya rassemblement à l'école lobby s'il y a pas élection torokende na transition sans Kabila nazongi selo motuna lelo soki élection ezate borokende na transition sans Kabila êtes-vous sûr que na mboka oyo tokoki kolongola Kabila oui par la force nengozolo bawana na article 64 eko simba ou bien eko simba te parce que discours wana bolobaka ngwa même plusieurs reprises mettons au peuple la bimala balaba to sukaka na bis o nos to yebi to bimina balabala babomi batu babeti masasi parce que peut-être armée nationale na biso eza na conscience wana te que bazali ko défendre ba institution bazali ko défendre peuple bango bazo défendre peut-être régime ou bien est-ce que na litio bozui déjà na schéma obino bozui que le soki élection nanga arrivé à organiser l'élection en 2017 conformément à l'accord conformément à la constitution disons na accord ndenge bozwa ki le 31 décembre est-ce que Joseph Kabila a causé sur mboka te? Monsieur, je crois que oyebi très bien histoire ya mboko ba belge bazalaki na mboka oyo mieux organisé mieux armé ndeko na bango Van Bilsen alobaki na bango en 55 tomi préparé topesa ba congolais indépendance dans 30 ans il a été traité comme un fou balongola qui est na mboko oyo professeur d'université bazongisaki et pas na bango mais l'indépendance n'a pas attendu 30 ans ce qui est 30 ans c'est-à-dire que nous aurions l'indépendance en 1980 mais indépendance il y a qui na 60 à cause ya ba congolais makambo ya match de football dans la commune où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a le 4 janvier 59 ba belge bakimaki mboko bakendaki tozwaki indépendance Mobutu aye Mobutu Seko. On ne parlera jamais de moi comme ex-président de la République. Akufaki na président? Hein? Agenda gendengeni. Banani balongula kije. Na mindu kini. Quand le peuple décide, vous partez, monsieur. Kabila kosala exception te. Ce qui toza déterminé à kokende. Il faut y croire. Est-ce que vous jouez chaque jour? Je dis 21 ans, 21 siècles. Vous continuez à prier.
Pourquoi vous nous conseillez, nous ici, il y a qu'à capituler? Toza na constitution ezambo kanai. D'ailleurs, ezata makambo ya rassemblement te, ezata makambo ya population. Oyo azoko benga na Kabila, aza Kabila ye moko. Aussi longtemps qu'il n'assure pas le social, aussi longtemps qu'il n'assure pas la sécurité, il ne peut pas croire que Tokolingaye parce que azoko non. C'est lui-même qui travaille contre son propre régime. Merci. Bandeko Balandi tokomi na suka mais yambote to kabola na émission ya mokolo malelo to kopesa professeur Kalele Maloba ya suka na 2 minutes. Na 2 minutes wana tolobi biso ba politicien. Moi personnellement tolembi. Parce que moment oyo eza moment ya déclaration, eza moment ya ba émission tolobela ba Congo. To komi na moment ya action. Il faut poser des actes comme un peuple mûr. Hein? Na pesi exemple ya Burkina Faso. Étendue ya Burkina Faso par rapport à l'étendue du Congo. C'est combien de kilomètres carrés? Batu au Burkina, baza combien par rapport à 80 millions de Congolais? Mboka lokola Rwanda, bazana diamante, bazana cassette. Mais vous allez déjà partir de Kiseni. Ils ont le courant chaque jour, 24 heures sur 24. Les Congolais, ils louent des maisons au Rwanda. Courant chaque jour. Et puis ils sont bien payés. Les Rwandais avancent plus vite que les Congolais. Nambongo ya Congo. Et bien nous journalistes, non, Bokangamiso. Et ceux qui vont réclamer taux budgétaire, vous êtes contre Chiba, tout ça. Vous êtes contre Chiba, tout ça. Vous êtes complice. Merci, Bandeko Balandi. Tokomi na suka ya émission Mokomalelo Congo ya nani. Et l'ongona professeur Kalele Tosola qui m'a solo ya actualité. Tobeta ki mingi appel ya OIF, P ya ONI. Na ba partie prenante nyonso ya discussion ya Senko va répondre discussion pour ba signer arrangement particulier tosola ki masolo ya memo ya rassemblement kuna na seni tosola ki pe ce qui est possible et que transition oyo Félix Tshisekedi président rassemblement asala ki appel na mikole uti koleka ekoki kosalama sans ndeko Kabila bozala ki ebele na Rwanda bolanda ki biso à travers Eco Dynamique Télévision. Merci na fidélité na bino, merci na ba partenaire nyonso pe ba parrain nyonso oyo bazo soutenir émission oyo Congo ya nani. Là je cite merci na Riche Tempête, merci na équipe technique oyo zalaki derrière les caméras. Là je cite Moïse Pili, je cite Manassé Balo, je cite Gauthier les impitoyables garçons. Merci na Jancy a commenté émission Oyo Bye et à la prochaine. Congo, Congo ndemboka.